Ingeta, 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 bokota, bokota, bokota. Bokoto, 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 la famille, bokota, bokota, bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakoindisa nde yakoindisa. Yakosala penza pasi mingi na motema nde yakosala pasi mingi na motema na ndenge moko yakosakana penza teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki ya kopesela sango awa ezali tokoya na ndenge moko ya kosakana te. Toyaka toujours et encore soki tomoni ke ba dossier ezali, makambo ezali, ya somo ezali, ya koindisa ezali, ya kobebisa pe ezali na ndenge moko ya kosakana te. Lelo toye bandeko nanga na dossier ya mama na biso Mama Jolie Kalunga. Ke pasa nini ya mabe ekomeli mama Kalunga bandeko nanga na bandi déjà bato mosusu soki bayoki sango ya mama Kalunga ya de ces personnes oyo basepelaka te. Bato ebele balobaka mama Kalunga aza penza icône ya mboka na biso. Pona ba film oyo ya tourna na mboka na biso, pona musala oyo amipesaki na mboka na biso. Alors nini lelo bandeko nanga eye kosala ke mama Étoile Inès TV aya kosalela ye émission. Avant na ya kokota na dossier wana nyonso ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Pitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Lelo toye bandeko nanga na makambo toye na ya somo, toye na ya koindisa, toye na ya kobebisa, toye na ya pasi pe mawa bandeko nanga awa makambo concernant mama Kalunga. La famille avant na tiela bino nanu makambo, bomonaka mama Kalunga ndenge nini? Bozwaka mama Kalunga ndenge nini? Est-ce que mama Kalunga aza muto ba chantage? Est-ce que mama Kalunga azalaka muto biswana? Est-ce que mama Kalunga alingaka ba problème? Est-ce que mama Kalunga aza mutu o alingaka barando? Ezaka mutuna na zotuna. Kande ba yebisaka biso soki ozana likambo ezalaka toujours important otuni. Pour soki otuni te okotikala koyeba te. Nga na ndenge na yebi mama Kalunga azalaka mama moko très exemplaire. Aza mama moko amipesaka respect. Toyebi ke eza na ba série oyo mama Kalunga nandeko na biso président Hans makambo ya minene ekotaki. Ezalaki benda. Mais mama Kalunga abando salango avec beaucoup de respect. Mama Kalunga asala yango barando wana teke non, ndenge tomona ka batu mosusu si faut que abimisa ba makambo
akobimisa. Mais Mama Kalunga tikala kosala bongo te. Abandaki kaka kolinga surtout ko éclaircir makambo na kopesa respect na kote na ye. Kande boyebi, le respect se mérite. Mutu na mutu azalaka besoin ya respect. Soki ozopesa respect pa moninga okolinga pe moninga wana aya ko respecter yo. Ezalaka toujours bongo. Mama Kalunga à part président Hans totikala komona rando mosusu ya Mama Kalunga teno Mama Kalunga ye wana aswanaki na ya Gabi. Ye wana aswanaki na Belvi, ye wana aswanaki na Sila, totikala komona Mama Kalunga te. Oh yango wana bande kotonga mutu kingandi ba vérité bimi, rien. Biso nyonso toyebi Mama Kalunga na moma oyo ajwaka partout. Epai ya Belvi akendaka, epai ya Sila ajwaka. Azalaka mutu teke no awa nde epai nanga awa totikala komona te. Mais ya pasi pe mawa eza makambo oyo tokumi komona. Ebele ya batu na bandi balandaka Shekoko, ebele ya batu balandaka Mama Kalunga Shekoko, tomona biso nyonso babandaki kojouer na ba décor. Pona bandeko mosusu o bayebaka te, Mama Kalunga azalaka bongo marraine ya décor Ilonga. Comédien décor, na bandi boyebi ye. Ye nde marraine na bango, ba décor bapona ye. Alors, quand de baza ba parrain, bango ba parrain na ba décor, ye na mobali na ye. Eza te ke ata na cadre musala banzaka ba parrain te. Na cadre musala ezalaka mutu na mutu azosala musala na ye. Soki babengisi ye bipai kingandi akende, soki babengisi ye te atikali na ye. Soki décor azana barando na mutu kingandi eza te ke no Mama Kalunga akokotango. Bango bazaka ba parrain sur le plan marital. Donc na o etali mariage soki koswana ezali ba incompréhension ezali ezana makambo moko boye oyo mwasi azosepela nango te ezana makambo moko boye o mobali azosepela nango te yango nde bakomba kobengisa ba parrain to soit azana mwa makambo moko na vie alingi asala azana besoin ya mutu aya korienter bango nde tomonaka place ba parrain soki olingi ba parrain na yo baya ko intervenir bapesa yo mwa ba idée esalaka bongo mais tozalaka na ba camarades tozalaka na ba famille ezalaka toujours bongo. Alors Shekoko wana tango bazo jouaka ezalaki te ke non Mama Kalunga na décor comme baza mama na mwana wana yango wana te. Mutu na mutu babengisa ye na contrat na ye. Toyaki kovanda toomona saison 4 oyo ezokota normalement il fallaki banda depuis le 8 décembre ezalaki lundi mais malheureusement eyaki kobanda te. Na 4e saison oyo bandeko nanga toyaki komona déjà absence ya décor. Na absence ya décor akotaki na interview moko ndenge bazotuna ye bamituna concernant Shekoko façon décor abandaki ko répondre avec insolence. Ao répondre penza na bandenge na ye eye kosala mwa matata. La plupart abatu balobi mutu aza la base mutu aza cause ya kolongwa ya décor eza Mama Kalunga. Donc ba blame nyonso batie yango ka na mutu ya Mama Kalunga. Alors sans plus tarder na tie la bino nanu makambo yango décor ye moko abimisa na monoko jour wana tango azaki na interview bolanda yango penza na bukebi nyonso kande na yebisaka bino bolanda yango ngai ya bino Mama Etoiline Ines TV nakoya kozonga mpona komeka kosala analyse bomatisa volume po ba audio o nazotiela bino ya décor eza volume eza moya kokita biso pe de notre côté moya mutu matisa yango eza te donc ozala devoir na bino kuna bolanda biso pour que boyoka yango bien bomatisa nanu ba volume na bino bokoyoka yango na pete nyonso. En tout cas la famille tolanda ngai ya bino nazo ya sima pona komeka kosala analyse ka ndenge tozosala tolanda et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que kuna kwa msabe bajini nani tayari bapia na bapia na pesi pasteur na bien kuyamba moje foi d'action akomi singa na salo wana papa na yebi bapini wana prière na prière zamba zoya ye côté ya rano mama veri tone ya tuna moni boy si na yo dala ni meme ko nzamba te na yo lo wana akifa papa masi masu de bonifort de botambola fort what's the phone still pas la lokola tata d'ailleurs que va pour les amas
J'ai 3 questions à poser. Pourquoi pourquoi ingani yona shi ingani na shi nataka nina time report ya utendo pourquoi ingani na shi ku na report na na kwa ambekani na shi ku ke eza butu ndinga na siretira na ba projet nyonso ko ezali na shi ku. Donc, la 4e saison, ni bango va faire là, ni na laquelle faire taille. Donc, c'est Massine, réponse tayo, yango wana. Bien sûr, parce que, là où tu peux nous parler de l'émission, là, ça moi, la présidente fidèle, là, ça moi, la présidente innovée. Et ensuite, nous avons la présidente qui a dit sauver et restaurer ça Israël. Moi, c'est pas mon communauté. Il y a un lobat. Il y a un lobat. J'ai appris les ABC à hier, chez mon papa, fille de loin. Pour moi, là, ça a carrière professionnelle dans le cinéma. Et nous, on va important. Important. Donc aujourd'hui, grâce à groupe Simba, au coach Langai, ata comment Kou, n'a joué dans la logique il y a série dans ça là. Grâce à président Chamino mes filles de loin, je vais me tenir devant 200, 300, 400, 500 personnes, 10 minutes, là c'est du Samaro dans ça là. Donc ici j'ai gagné, AAP, on a gagné ça pendant un an. Donc, dans un mois, il y a papa qui devait un mois, il y a président de l'ONU. 3e question, où est la ligne? Pourquoi qu'il a gagné par jeton? Il y a des hôpitaux, là, pour voir avec jeton, pour garder. Là, pour voir avec jeton, là, moi, la monde n'a pas si. Titi Massine, banda ma projet en voyage, ni banda, Porto, banda saison de l'osso. Si saison sur le quai. Dans ça, là, on a tout le monde dans ça. La voyage à peine, mais la bombe, là, tout le monde, tout le monde a regardé, mais là-bas, il y a ma prestation, tout le monde a, oh, yon, c'est là. On est des gars, on a pas entretenu, en fait, dans ça, là, on a pas projet, mais, c'est ça, moi, associé à mes qui, c'est des attaques. Par exemple, production, elle est sur la relation à message. Soit ça n'a pas tout, je peux dire merci. Soit ça n'a pas tout, ça déranger. Pour moi, quand on a attaqué, projet de mission à son cas, je cite, on peut le voir, faire gagner la merveille. Je savais, fais beau, faire gagner la Dieu me bien ma tata franchement fou je connais tata franchement fou je connais akati elle va bien sous mais donc il était tellement dérangé dans ce sens et les boss saoulés quand le câble on aime ça D'après ça, comment ils voient que ça n'a. Lucas, tu trouves pour faire le passeport rapide, tu fais ça à 500 $. Deux numéros de long. Donc, je vois comment dans un guide dérangé pour les gérer là-bas. Et ensuite, mon bikis. Comment ça tire mon tour? Oh, le matin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème est avec qui? Tu sais, la production, on dit chez Kobo, les gars. Donc, tu suis un passeport, on a dit sur la bombe qui, la boya qui connaît ça, les consulés d'Aoubana, le passeport, ça pièce en haut. Avant, pour la pièce en bas, était chez Kogo, et ça a dit déjà pas un discours pour la conduction de la question. L'État va ça dans ma carouane, était chez Kogo, ben, bien, non, on tout ça, et ça, là, na kena fente joana ke action on fait na fente ke na ke baza tout ça n'aurait pas besoin pour le passeport il a fait dans la presse kuna donc l'état passeport na biso mambe ba ici a besoin on rendez-vous
Kena confirme pour na déter mon Dieu qui combien boss en bien ngana ya basu. Bon, qu'est-ce qu'il y a mon cœur qui a nourri le pasteur? Quand on a pas signé, on a des 5 heures. Et on a rendez-vous, et ils ont un mois rentable. Donc, on a été pour notre aussi, tellement, bon, tous les gars, moi, c'est tellement compliqué. D'ailleurs, si quand on a un passeport, on en a plus. Atikali na mno. Matikala na mno Schengen donc parce que ça nous sous temps je suis fille quoi là parce qu'on a Schengen Kamlango ce qui peut contenir Kati tout ça là bas parler de logo mais so donc bon c'est un mot bien là d'abord même c'est quand tu dis mais faut pas charmer les gars mais pourquoi ils s'aiment pas des gars qui pressent beaucoup même ça tu me dis des Lucas foi coincidência aí, Passeport, tout passe. passou, passe. Donc là, ils ont le assis quand on a 500 $, il y a boss le dans le téléphone là, à tout moment nous c'est le si je me suis souvenu, boss, lui il a dit ah c'est pas, il veut utiliser ou en est objectif là. Je comprends. Et pour ça, la production, on a ça à nous. Si ça dépendait, il y a bon sur les cas qui qu'on a bien, ça plus ma prochaine. Moi, ça m'a si voisin, la bourse à Bina, parce que ce qu'on a nous, ça doit être Bina, on a un colto, que le bien de ça, ici, on est tout pratiquement venu. Que la, c'est ici, donc, en fait, c'est l'objectif, c'est ça, la vision. Voilà, de retour, la famille, Kande na yeb sarabino, na bandi ebela batu, biso nyonso tozalaki attentive, biso nyonso tobandaki kolanda, biso nyonso toyoki ba propos ya décor ilongo. Touti koyoka ndenge azoloba keno akozala na ye shekoko te akojouer te. Bon, avant nanu nakota na mozindo ya dossier oyo, eza na mwa conseil na lingi na pesa na décor. Batu obo landanga en tout cas bo partager vidéo oyo ekomela penza décor bisika nyonso azali. Décor omoni vie oyo oyebi le pourquoi nzambe abombelaka biso futur. Nzambe abombelaka biso futur po ayebi ke la plupart ya batu bakozala ba hypocrite. Parce que soki nzambe abando lakisa batu futur ebele ya batu, surtout ceux qui ayebi ke Maman Étoiline dans 5 ans awa mobali na ya kozala président de la République. Batu nyonso bakozala gentil na Maman Étoiline lelo. Po bayebi ke dans 5 ans mobali ya Maman Étoiline akozala président. Ezalaka bongo. Mais Nzambe abombela biso futur po na koyeba nani aza bien nani aza malamu, aza mabe. Eza bongo. Dans la vie, ba o ba avança, ba o ba kenda liboso, baza batu oyo ba mikitisa. Bangonde batu o ba avança, basala pe makambo minene. Batu oyo bazalaki kaka mwa bénédiction ya muke, mwa lipamboli ya muke, c'est fini, bakomi komi mona likolo. Batu wana bakenda musika te. Décor o chanja, oza lisusu décor oyo ya kala te. Toyebi te soki eza nde mwasi na yo oyo ayo kobebisa yo décor to eza kaka influence ya mokili. Parce que ozalaki na mwasi na yo tokoki koloba kutu te ke no eza mwasi na yo, parce que mwasi na yo divine na yo wana aza mwasi oyo bolingana na ye depuis kala. Ata ndenge bozalaki na kimakangu na bino, kisheri na bino oyo bozalaki nango, je suis sûr et certain que abandaki déjà ko contribuer na ba conseil ebele na vie na yo. Si au koma na niveau de sida penza honoré divine, ce n'est pas parce que boumelaki, mais parce que o trouvaki ke aza mwasi moko abandaki kosunga yo. Lelo o bobalani. Lelo décor yo oye ko changer na mbala moko. Ekomi ko sala pasi. La famille, pona ba o ba yebaka te bomoni biso to sala ka émission to yebaka makambo ebele. Toyebaka nani azokitaka nani azomataka, surtout na ba comédien toyebaka. Eza na bato neti Mama Kalunga.
Mama Kalunga ata soki osaleli émission na pokwa ata soki émission na ye wana otie yango 23h na 23h wana bato ebele bazaka kolala ya mikende bakolanda mais si bosala 24h du temps okoki kozanga kosala ta une affaire ya ba 5000 views te ata soki audience na yo eza ya kobunda YouTube azo recommandé ba vidéo na yo te mais ekotalema. Pourquoi? Parce que mama wana apesa respect na mosala na ye. Mama wana atikala kozwa ba parti pris te. Mama wana atikala na ye netre. Ayebi ke na koti na makambo ya théâtre eza pona mosala. Na koti na makambo ya théâtre te ke non na ya kosala ki camaraderie na ya oyo nde aza bien oyo nde aza mabe na koti na nga pona mosala. Mama Kalunga. Mais ba tuneti ba décor. Décor oya bande ko jouer partout. Na ba place ebele décor ba bande ko bengisa ye. Est-ce que vous savez que lelo oya na ba place ebele décor ba bengisa ka ye lisusu te. Ti bo moni lelo aye kolongwa shekoko wana. Ezaka pasi. Ezaka ka pasi ya makasi. Décor mikitisa. Zala décor oya kala. Décor oya yeba ko vivre na batu. Décor oya yeba ko vanda na batu. Décor oya bande ko utiliser maturité na ye. Omoni via lelo na âge oza nango. Eza lisusu âge ya kozala influencer te. Eza âge oyo moni ke oya za mabe akozala ennemi nanga te, akozala pe camarade nanga te, mais na pesaka moi distance. Trop simple. Trop simple. Décor oyo azalaki soki kaka babiso oyo tosaleli décor émission. Est-ce que vous pensez que vous savez que décor ezaka na ba émission mosusu oyo tosala esala ba 50 000 views. Batu ba otala décor, ba otala makambo émission saleli décor. Mais lelo oyo oti ata décor na miniature. Soki osali vidéo wana ata 5000 views. Kasi beta maboko. Boyebi ke décor autaki kokende Dubaï ya pas longtemps. Toyebaki. Internet yebaki. Est-ce que boyebi ke ezata na mutu moko te asalela décor analyse? Azate. Pona nini makambo makasi o décor akomi nango lelo. Décor mikitisa. Ogoya ko perdre carrière na yo pamba. Lelo toza na ba comédien ebele hein. Ba mosusu baza nango bango nanu. Soki toye kotala ezande kona biso o mosusu nanu o ya bala mama ya mukolo. Lelo bakabwana. DiCaprio. Azalaka pe comédien munene. Abande ko jouer azalaki na nini na succès ya makasi. Est-ce que DiCaprio lelo azalaka toujours na succès? Succès ainako. Succès inaisha. Azalaka lisusu na succès te. Azalaka lisusu na succès te esila. Babiso kutu wa tokomaki kosala ba émission tozobondela ba oyo bazokomaka ba film bazwaye. Succès esila. Ibutu lelo asukeli wapi? Ekomika ba émission na ba émission. Yonde place pe okosukela. Obanda kokotaka na ba interview bafuta ko ba $20 pona koya obanda ka kofinga ka bato. Eza nde bisika olingi okoma. Outa na groupe Simba. Na bandi papa elombe ateya bino ebele. Ba mateya o bateya yo. Tia yango en pratique. Kokota na baluenge te. Kokota penza na baluenge te. Epai ya Jérémy bisiko zokendaka. Je ne t'interdis pas oza mukolo. Mais toza na tosepeli na biso na succès ya Jérémy. Eza succès na ye. Ka ndenge ba makambo ezobimaka keno bakendaki na ndako banganga. En tout cas, nga soki na mona mutu te kokende na ndako banganga na koya koloba ngo te. Na tikala kozala kuna te. Donc na kondima ngo te. Mais soki eza succès ya Nzambe, Nzambe nde moko aye kotombola Jérémy na minute oyo eloko o na kosenga na yo décor. Sala musala na yo sala netre. Kokota na ba jete. Po soki lelo oyo Nzambe aye ko décider que non azwa Jérémy. Okosukela wapi? Mais soki ozakaka
comédien oyo aza standard ajouaka partout bomonaka tonton lulu te bomonaka diesho te baza bacomédien moko baza na bango partout bisika nyonso bakobenga bango bake kojoue bayebi ke awa na ye na makambo ya kifanatisme te na ye mpona mosala na ye mpona kosepelisa motu te me mosala na nga nde kosala keno babenga nga kotoyo 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 zala bongo zala netre mobali azalaka mobali oyo mutu nyonso tute keno ayaka na vi aya kokumbaka yo neti mwasi biso basi er mosusu nde omona basi ebele bazalaka mingi aveugle pona mbongo omona mwasi akomi aveugle pona mbongo soki balakisi ye ka mbongo surtout basi oyo bayebi nzambe te c'est fini ya azwi ka mbongo wana balakisi ye akomi kotambola ka na mbongo wana me mutu oyo penza asambelaka akoyeba kaka keno nakozala aveugle te na pona mbongo malamu naluka mbongo na nga na bandenge na nga na basystème na nga eza bongo alors eloko nga na osenga na yo décor